wana bakutani sikoyo do babengi George Amukabasi soko koti na bitula sa ifa ça fait longtemps soko koti na Facebook na ba komi Amukabasi aza bo na robenga papa te aza mukolo aza Burundi aza ki marié mukolo aza mwana na yali boso sa age moko na deji ko imaginer bakutani oyebi ka ba Burundi ndenge bayebi makambo ayebi anglais ayebi français ayebi lingala ayebi balange nyonso babandi ko sona na deja bi ngape na za Congolais ndenge baloba Congolais babandi ko sunga na deje na ba course na deja esika ozoka ozoka mamari kombo na George Burundi babandi ko sunga na mwasi na ye babandi mwasi na za Katangezi abi otande ko nanga babandi ko sunga na ba course elongwe ko sunga na ba course na deja komisi mwana mobali wana vie wana mobali na ye ozoka kiko sikoyo ba voisin ka batia bangora ba ndako moni batu ba esika bandako ba réfugié bango ba réfugié ebele siko ba réfugié bazako mona batu ba bengi siko ba ebi nani mwana mwasi wana mama Tumba nde kombo na kombo mwasi ya George ozoyoka nga bien très bien bengi babi tokomi ko tozo mona yo se tuté awa tokomi ko mona mobali na yo akomi ko ya ye moko awa mobali wana azali na systeme ba periode ba moi boy abimaka na torti ni na ndako ya nadesh ndi ba bengi mwana mwasi wana mwasi na ye alobite na desh tako salanga biloko wana te jamais wana petite sœur habite OK yaka tel jour rakote yaka aya na butu aya kutu soki na marteau soki na nini alinga beta kote ya fenêtre ya bana abeka nzambe azo raconter na mwasi ya George wana abeka nzambe kandi ya protéger ki bana na yo na beta ka porte abega nazo beta porte mobali na ngande abimi torsi ni na ndako ya nadeshi mwana oto zako sunga kaleki oto zako sunga na yaki na mbeli na bitoko ataka plan ngo biso nyoto to sala nini tozangango voilà makile bi makate bimi mwana machana hamoni asia zogisi mutasi zela ke mobali na ye taki bango bazalaka akati mobali na ye potato akati plan mobali na ye ekatala kibiete ayaki akata mobali azongisi maikata ikaka kote ya lopele kote ka mupende pardon alinga okata plan mobali mais écrédit ezu mupende mbali tu ya nadezi ya mobali nadezi wana za na ndako azobundisa nani mobali na ina porte ya nadezi OK oso comprendre OK makile bimi mobali wana lobi na kozonga esunda kote police ye mobali wana a protéger mwasi na ye abia mobali mobali wana bi nadezi lokola makile na ngai bimi awa na kozonga esukuna na ndako ya mwana mwasi wana te soki ne place ba melana ki makila na ebite ndi bale continue dossier na ngai zo voli wana nanu na komi na Amerique te wana na zongi mwasi ma pardon ma akamweleke bile wana na komi Amerique te baza na Arizona baza na Miami dossier na ngai basi ba kodisi ezo evoluer mwana mwasi wana bandi ko menacer na desh ba menacer ka basi ndenge zalaka na desh azaki obligé a quitter wana Miami aya ipa ya oncle na ya zalaka na Arizona aya potoka la ya tongo na deja ke Arizona tango afani na Arizona wana ipa noko na ye yobika kofanda pa batu isimba kite pande ko ne propre arbi aya na Utah isika filo ngana zali kuzoka très bien lokola dossier ya papa Flora abega ikomi pembeni nakima kama mwana mobali oyo nakende kuna na Utah po abega kalate azokoma parce que apesaki adresse ya Arizona a changer ce papa Flora nazo changer nazo kende Utah aiko pesa na immigration kuna na consulat adresse ya Utah bisika na kokitela
komi na yuta président ba Congolais to la communauté ba président ba Congolais lo baki mutu moko amemi pa bijou kozoka président ba Congolais bi nazana ndiko na awa boya kofanda naye bijou wana bazaba boyfriend na girlfriend ba camarade na Eric à l'époque nanu bafandi ndako moko te bijou ayambi alba promesse zate ya bandi kobeta lisolo ndenge olobaki nani mobali na papa bana nga ndeko na yoti maniema habite uzokosa pesa nga numero na namona kangre alona des tesolo ndeko na kutana ndeko na wao nani yango onga bijou bona boy bijou pe azalaki marié azaki na bana mibale azaki marié wana azola alliance mobali na atikali na Kinshasa papa ya bana na mibale o bazana ngoya asana ya bango awa parce que bijou bana na bana nga pa keseni kana ba ina ne deza mwana na liboso mwana na ngali liboso azana 20 ans mwana ya bijou ya liboso azana 19 ans oya nga mibale azoko kusa 18 ans ya oyo ya mibale ya mwasi azana 17 ans ba ina ne kana ngona bia yo ebite tingape na za Maria wa me na iko kuta na Erike ne ba beta masolo bito ba miibi mibale ne ba sali ki camarade ozoyoka très bien bijou marié na alliance na DGP marié na bega mais azana Erike mais ayepe abeteli siko lisolo ya Joana ya vie wana oyo Burundi wana keno akataki nini ozo comprendre abitala ngape na zana dossier boya yango na kimie awa abega zoya ndeko bazo ya kalate yango na kimie awa na yuta oyoki ozoyoka nga bien siko place yango ouais ne biso ba mi bale okay pasenga ndeko nanga biso alobi nazaki famille boyo nga biso epa na biso na Kindu na Maniema ezaki na cité nga na yaki na ville sere nanga mutamemaka nga na ville naza mwana muke na baage ba 4 ans nde asala lokola adopté nga pa papa tota yana biso aliboso na famille akoma na ville atofutela na ville osaba business nende adopté ngai asengi nga papa na biso keno azwanga pona na kende na ville aza na âge ya 3 ans 4 ans je pense de na kenda ville mais pas na biso na cité na ville bisika do fana ya nanga nani mbilinga mwana continue so ba études ezalaki te famille ba bijou ba ebisinga ole ozonga iso na cité pa na bino yaka ofanda awa famille ba bijou wana zongi masima muke wana na ville na zao ko iso fi ya cité te Ozolanda très bien famille ba bijou ça m'a après si mané ça dare ko sangana iko ya Kinshasa wana na tie parenthèse mais na Kindu boye bana kina bijou te na yeba na kisikoyo na ya ba bijou okay nga na ebite okay na ebite bijou ata bayana ya mibali nga na ebaki te mais to yeba na kina bango na ebaki te pe kino baza baya bijou isili to leki wana na komi na plate to zalia wa kino na deze aibi biso badani na kimi mobali wana ngape mobali na ngaza na Kinshasa me na kutani na Erike hawa talaka biso ba miidi mibale masolo basi ndenge zalaka ozoka bafandi ndako moko oui c'est bijou bi famille na tobandi kosolo na biso na tana Kinshasa ozoka très bien les place wana olobaki komi kosolo wana bijou alakisi nga pe papa ya bana na azana kisa nga pe nasali ki camarade na papa ya bana na toza na Kinshasa solo kutu ya koya na États-Unis ozoka très bien nde basaki camarade to komi kosolo na bijou tangu na komi na epsi na res okome mangai et pas bijou te ozoka mais avant
tango na deja komi awa afandi pa bijou baza na Eric Kisheri bazo fana Eric ndako moko te Eric azana azo fanda babenga ngo studio azo fanda na ba camarade na ye osangisi kaka ndako moko salon moko me ba chambre différent oyebi système ya studio na ya la bongo ya sikoyo na deje afandi après 2 jours mobali wana oyo ya batwana nani George wana oyo mobali ya mama Tumba wana bakataka e plan wana bali barataka ukata e plan wana mobali na deje wana na bisho auti musala ye na ebite soki nde amona na ebite so civilisation ndenge nini ata ndako ya bato bisho afongola porte na ndako ya bisho apesi na deje chambre na bana akuti papa wana torti ni azolia na salo aifsi na deje bisolo ya papa oyo betela kinga okimie akomi na ndako nanga ndenge nini ozoyoka au moment où nazo solo na yaya papa wana alandi bijou na Utah alandi na deje yanga dila bijou nani na deje sazo fande pas bijou bijou ya si ayebani nanga nazana Kinshasa bijou afongoli porte akuti papa wana na ndako na yabi muto zobetela ngali solo yeyo oyebi ko so présenter nga na bega papa bana nanga ndiko nanga manema na dezo bien sikoyo na minute Eric yaka zwa fungula kopia fungula na deje apesa yo abana obimisa biloko ne moko na ye na mobile na ye na bana na ya limbisa ngaza mwasi andiko nanga dehors. Donc Nadine Nadège pardon abimaki na ndenge na yete mais bijou nde abengana kiye pa koma yaki kosala kobimana papa wana obakata kokata ye plan wana po ayebi déjà yo za grand frère na ye c'est lokola yo moi sa grand frère na nga obimana mal mususu do bima ndako na nga et puis auti wapi auti Miami siko atuni na deje papa oyo ako ayebi adresse no ndenge na deje mote na ngasa na lokuta moko alobi akotaki na Google ndi amoni adresse nanga akoyeba adresse no ndenge nini yo uzo fande paba na Google il faut que ndako na omoko opesi adresse ndo tikali na system akomono na Google yo muto opesa ki adresse si le kara lokuta na ale obima Eric yaka ibisa na deje na papa we tango na deje do bimina na papa na deje na vie wana bandi ko swana na deje azo enregistrer papa wana ndenge bazo fingana na deje mutu ake papa wana ake soki baba ndeko na baba Burundi na deje ake soki wapi na ebite akene soki hotele Eric aebiti ya kato fanda na obisika nazo fanda lokola bijou abengani yo ndisika relation na bango eba est-ce que comprendre OK on a confirmé nazo confirmer nazo peso kwa ba tilere quoi soki banda kibongo parce que tango na komi ba bengi bijou pe aibisanga te na epe na Kinshasa na epi na deje OK nzuko nde baza déjà confirmé na bijou OK okiko memanga siko pa bijou ango petit sero to zako solo baza déjà ko azui déjà ndako akomi na bien asobi mutu ko comprendre bakomi ko fanga na papa wana tango amoni dossier na ngai kombi aisi papa wana akende vie wana papa je sais pas akende ngana komi nepsi OK 1 semaine 2 semaines aisi nga yo zela nano yena na ba tentire ya Kinshasa okoma nano na tentire ya bana poto bongo na memoire pa bicho vous comprenez na insiste après moi na deja delisi ngai na komi joko tika koseka ndeko na ngai ado ko bimana no boite fotela na teli après un mois soki 2 mois ndene ko kita zuka ndena sina kita deja na sololo kana bijou to fanda kina ville awa na deja abega ndenge aye
akuta ba congolais ba obetera ili solo soki ndenge na akuta ba master ebele ameminga siko musika après ba 1 heure du temps kuna ba mindele ba fandaka kuna tofandaka une semaine na ville après tomati kuna poko kuna na episode de konanga ifoza na volonté okende utala mutu kuna ba mindele butu mwinde zara ndisika nazo fanda ozoka nake kuna ndena kitisanga na ville tofanda tofanda kisoki moi ça qui c'est contraire na signe automatiquement kitisanga kuna na mona bijou na nga leki na nga wana tema na insistaki akitisingai toye tokomi tiko tokoye okuta siko Eric na bijou bakomi kofanda ndako moko. Okay. Uzoka? Okay. Toye abile kinoyo toyambani ya nanga kani olobaki ya nanga tozosoro telefone ya nanga leki nanga tozongi na biso papa nazonga mwasi mamuke afanda ka desime tanga telefone wana numero wana azaki nano apesi George wana te George wana azaki ko benga ba 2h du matin ba 1h nyonso na tola kisa ibi numero ya biso azowanga na ibi yango te abeti kara shomo kona zo das ya koyamba telefone papa amona makambo nanga wana nazotana 2-3 semaines abato ya komona kuto ata bijou yo azolo bana linga na binani azo benga numero zo benga mwasi na ngatro eza nani yango abi ala zoro ba mwati na yoto mwasi na biso ga George montanga zolo baka ndingo na telefone ndenge zokita ndenge zokita tina se na deza moni ya lokoti Ozuma diar akena ngo na toilette abandi koloba na anglais parce que kafirora na zako yoka na anglais te isili aliko zonga aisi madame ko bisanga nani parce que tango na komaki to na fuka maki alimisaki $1000 natika soki na ba 7000 kek na bona akira ba 8000 soki na vumi comme ça na zo ba soute na bimisa 1000 baht utango yake ofuka maki na ndeni na fuka mina iningira lobandini madame to sambela okay nyoso ona siasa ya mabe ya nini osali kinanga na koma awo malgré ngamu tuna sala kiko to same ezaki volonté non de na komia limbisanga mwasi na ngai parce no yibika biso ba yaya na mama seria mike ezanga katela baki ezali ko zanga te mais azako sande soka kangiga na mashiri asuka numero kwa ya telefone na ngai po telefone ngai zo zanga ba initete parce que nazo teka ba inite ko tindela batho akozwango asuka meme numero ati mail allo masana kolpa bimilo kola ngamu tunazo allo chérie abi stop ngai mwasi ya bega na desh eza mbala libosto pe suka kobenga numero te na pasio mobali na yo nani swadiza mobali na abega loba bo nani kingani soki Florence soki Fatuma soki nani mama madame na sia yo kitotika okay siko tozo na États-Unis kuna aller ouais qui na $8000 on paye $1000 et puis ici à solna papa George en anglais et puis à suite sikoyo tozo ngapata zaki sikoyo na bombaki kane na expliquer na to yaka matetu batungia koyambana na kulakisana no position ngate na bomba na bandi ko mona bataki wana nina itie ko tia clit na bimisika 1000 bal papa Florida sous directeur na SNED $1000 par mois ozoya na mbongo toki $1000 peta na bio madame Simba na mbongo tikalaki na Kishasa ozoko pa ndenge na bembaki opa na yaki na dollar ba franc congolais le nani itikalaki kuna ozoko pa okay accompagne na promesse ate siko na komi kolala na mbongo na société ya Kroko na ngai
Pona zaki na basapato à peu près 10 paires ya sapato. Okay. Kokote meza mulai akokota na ete na zui na tiango na société na tie na se. Mbongo wana na kati ya sapato. Ndi na zaki na zaki globa na zo na lali na mbongo na mungi na zaki na kati ya sapato. Ya zo kipete na pesi ko ya abi mbongo ibelebo na uzo sala ngatu plus de 5 ans na snel. Ozoka? Ngabite mususu etekele ko ya. Ngapi yope la kisa yanga yope plus de 5 ans aux États-Unis. À côté à fongoli coffre zaki na makoffre muke na chambre à fongoli ala kisinga $8,000. Ngabia za eloko pamba madame yope plus de 8 ans plus de 5 ans 8,000. Donc ils ont encore abatami. Ici wana bala moko na zaki komona ba menace to wana lobi na suka kina place lobi mwasi na yoto mwasi na biso. Papa o kombo na nani? Atia ki kombo te abi kombo na George na Facebook eza Amkabasi. Bo apesa inga kombo kaka ya George, apesa inga kombo ya Amkabasi te. Ndi mututu zaki 5 papa Flora na zaki na tala boye tala masoro yo bakata kie kuna beta kite. Azako sungangai ndi azaga tozaka ba camarade na ok stop. J'ai compris 5 bilé na limbisio. Ozokanga? Na limbisio. Est-ce que tu changer ville pour papa alandi oti aba? Tu changer ville te to que ne state mususu po ato tikae awa afana parce que tango alandi awa mwasi na epe mama ya bana na epe alandi isusu awa na yota. Ozoka? Okay. Aliza habite to changer to kende kaka kuna musika kuna kutisika ba mindele ba tumindo bazalaka te a changer numéro. Okay, lokolo changer numéro akozwa lisusu te. Ama a changer numéro lelo na butu. Jona za kusala na ko. Atindele message. Yo kanisa zo kinyama. Ayi, ninga na kutika kulala yo. Yaka lobi na badize ngalala yo na lala okala. Nazo mona wapi? Nazo mona o alobaki na iPad ya bana, o alobaki nazo kota wa biloko ya ba prono. Ozo se rappelle olobaki na nazo kota wa biloko ba prono na iPad ya bana bazo mona lobia, zota telefone nanga. Obosani yo olobaki? Nayebi. Voilà. Siko ba bosa na iPad waneza kala bana ba block bana nga izalo na so kote na ba chambre na bango akipa bana nga bi omona ndonye studio. Bazaka ba ordinateur bazaba biloko kiki bazwaka iPad na babaka na se ambeto. Zuko ne iPad waneza zaki ouvert Facebook ya madame na nga na deji. Siko tio wana zo komene na Facebook na zo mona makambu nyonso. Uzoka siko yo? Très bien, ouais. Tango to mona makambo nyoto yaka lobi nyama kinwa na wana yaki na lala okala vraiment na misi yaka lobi na badize na bolala yo na lali na message wana na tangi motema na tala siko soki na deja kokende upa kozoka 10 heures nga na deja temari parce que na yaki na ebi kokumba mutuka de beki sasa awa kokumba mutuka nenge nino za ba document bilo Amerika alida de mari mutuka akei na 10 heures wana yaya bisika na tikali na bandi kolela na bandi ko benga sikoyo bijou oyebi papa kombo na George bijou asali lokola ebiete yaya nini tala boy tala ma message ya na bandi kolela na dizi tango zo lela nini abi oti place tel George wana tout ça bandi nana ebisio nana ebisio ngabe nana bala moko abandi ko menacer ngai o patango na koma ki baba ebisa abega ozaki pona ngai boxer na Kinshasa na bosani na deja zambinga aza mongala zambinga so tali aza kuna bija opusa na te aza ko meka o bangala ba meka so ko meka aye baba bagare ndenge wana na beta kai gauche moko kaka liste pa ya
aye siko yalingia sasa babiloko na lisusu awa na beta po awa bayebisa kingi soko mekaka kosimba yoza na 6 mois cash ya prison na reze tabandiko la nanga to bunda ngana koma okima ye tango azola nanga telefone na litoi 911 police koya kaka ngana ebite obi na rata liwa na ndako na deshi na sala na ndako na deshi 6 mois ya pamba na tika ina zemi ona tsoro ba mwana azolo abima biente nazo koma na bandiko koma police ye bana na katikati ya 6 mois na vana longwa police ye ndeko na ngai police ya Amerika bayaka kaka loboko na revolver tango wa police afongoli pote ngawana na se na mabele ndenge ka systeme ya bakino fanda na se ngawana na se ngamoko ya namona ka police robi thank you anglais pour éviter na kuibe wapi na batru maona so 4 mois ngamoko na se wa police na nokika police robi thank you babandiko tunaye nazo yoka ni dogote nini yes ko bandiko sa ye moko abandiko sa translate balobi boy na yakokosa te balobi boye bisaye ne aibisi police boye bisaye na aibisi bango police ba awa za afrikite au ko benga general le kote po general le kwazaki papa nangai papa liki nangai oko benga general kingani te oko awa za America boye bisauti ko ya poto ko ta Afrika sika boye bisaye ba ebisi to abeti yote to kende naye abiti te boye bisaka uti ko uta Afrika atika nga libre abeza mboka basi bakei deuxième fois police ya plus de 7 fois nga 3 mois 4 ozo kanga très bien 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois ekoki doki nanga yakate eye ngabe akina moni makambo na leli petro na zi doki na iza akina kati ya coffre zaki polele na mbongo ne $8,000 na ba document na biso na ya bana nyoso na bendi kaka tango akiju na bimaka iza akina 5 mois le 30 vers 22h na bosa na history wanate ndeko nanga kaka na mona ka bangora ba message so wana za ka message musute wana masolo mubiriki musika na Burundi wana azala message musute yakanala layo asa wana nazana zemi nazonga simame obolobaki upikiriki bwanzoto o tuna Eric nani azoko pesa kisi ya kotongola ya kobaka ngana naza nani docteur kitingi ya Utah ozo sekalitu bino boyo kaka na docteur kitingi ya Utah ya kotongola ya kobaka o ya nini na pesa ka batote na tekaka na corona tekaka afana teke na ko pesa yo nano ya kobaka osombi na ko pesa yo ya kotongola osombi après na ko pesa yo ankoro osombi bo tuna Eric docteur na nani teste za kaipa nani soki ba apply uti Kinshasa teste za kipa ya Eric po ala la leki nanga bien na répéter les sources ba biloko nanga soki uti afa tote kanga na bijou teste za kaipa Eric bijou ko yebisa ngai papa ikoki wana esimbi ngo na moyena na nene ileki ombe okay to banda koteka mwana nazonga kama si mama parenthèse na place bolobaki bupikiriki bwanzoto nde na ebisio tuna na Utah muto araforsa kayo eza nani docteur kitingi eza bekate lelo akomi azangi makasi wana parenthèse toleki tosuka ki wapi ale ozimbongo $8,000 na mukanda na yo benda voilà nabi oyo 7e fois na kozela te pourtant bazoya aibisa bango kaka su moko lisusu le jour à Saint Valentin ndeko nanga mobali
na sina moni ba message wana il faut ba kende ko célébrer ba bolingo na bango na kangi kotaki na desh bana bazana ndako na deja lingia bimarobi pesa nga kotaki na ibisi na ko pesa yote olingo kende to bimi di banda tina prince so na makadama moni pa place ya jaune wana bacha batu bakare po akota na bande mususu ozoka le 14 février 2016 police mona bato bazo mona biso tukomi kotambola sikoyo na katikati ya ligne wana police yakateya zo ande police sile ya simana biso ese beti police yaka na ba camera na bango bani tango ba beti ka point police na reja tali liboso tango na barusi kaka elongi boy police moni ngama ya miso ti na tolo babendi biso pembe oyebi kinenge bozo tambuleza mabe ese police naza dépasser anglais pété yé kaka ne interprète abeka allez-y ese police ese bogo sumanga ki interprète yango asoko selanga marka police be ok oloba nini français akoti na nini ba tomboli ordinateur na komi na français babi awa epana bino faka delize la rate naza ba prevenioso mwasi na ngana mitu bazokende kolala ye tena kangi kotake bino bozana ba preve na faka deli awa na mboka na bino te police seki répondre ngana anglais et translate na français babi awa biloko na ezalaka te awa to kuti mwasi na yo azali kolo bazolala ye na mbeto na bino kobeta te benga biso tokotia yo na mobali wana oyo akopona oyo olobi akende nde tozwi toke na ye nde aparte nazwa babreve nyonso na deje na baka na mai po nakomi ozela kaka polisi ya suka ye ya ntango polisi ya suka ye nakomeli ye mwana mobali wana nasali lokola na Facebook ya na deje ozo comprendre mokolo na bima na ndako na koti na Facebook ya na deje na komedi siko jo wana baza kuna bazolala a ozolala ye ozoka bien pesa ta mwasi na biso tolala ka respect opesa ta bonjour te kaka yaka na lala yo siko pesa respect aza mama bana na ngai message wana nde na deja moni tango azo yaka kuna na deja aza iko kushe banda halali ndenge biso tolala tozako bimbali to kutali banda olali olamuka ayena 7h. Oh. Adeza zo sarandengwa. Oh. Oui. Siko police na zo ya ponani. Police ebisinga awa fraka deliza lakate. Ndio mona 90% ba Amerika baza basingo balobi fraka deliza lakate ndi kindumba ezato bazofa zo mona mwasi moko aboti ona mobile yo mboti wa boya batia bango na cha support to koma siko na place ya cha support wana. Amerika ifavoriza kindumba. Ngobi ngana za ba bref na ABC judge tango asengi divorce. Na ABC judge na za ba bref babi police ABC yote. Okay. Siko yebisa bi yo ulinga ko support bana te bon. Attendez. Bozomona ba mbodi denge betama wa. Yakona dinga ko beta lisoro talinga ki bino moko boyoka yango abega ndenge azoloba. Voilà. Support ko ya simati. Poso ki toza ndako moko cha support za kitena zo yoka ka mo wana cha support na anglais. Siko tangu na bibi na ibisa. Siko za initiri polisi ya suka ale na deza yena ba menace na yana na sina benda deza ba doke na tamboli na lare na ngana tamboli na tiki tu na kenaka na sasha muke na tiki na ba forme nyoto na ke polisi tango ezoya na sina ke na ke wapi vendeze biso kuna musika na bengi biju alobi azako kumbate ba periode na Eric azalaki te na allo oui là on entend très bien nazaki na mwasi moko tango mwana na ngai azomona nga parce que nazonga place ya mwana tango azaliza zokende nengo na kolala libanda mwana na nga okita na se azomona nga nazolela oyebi mwana na nga aza na 12 ans akoti
ordinateur na ye abimisi photo ya George wana alobi na ngana na anglais azoloba pe français comme ya kotengama ebisina na anglais dad call police ayebi te na tala bengi police ya ba français dilizala te natiki na ngai nakoma sa ndenge so na deja kende ngwana na ba moi mwana nanga ayekozwa ngai toke na ngambo wana po ba nager na piscine ozoka na ngambo na biso so na piscine wana nazofanda nazoko wa kosokola te nga nafandi ka bana bazosokola nga nafandi nga na kiti wana nazotala bana tango nazotala bana nazolela mwana mwasi moko aza kosala ba place ya piscine na place ya kosala ba gym mwana mwasi tango azo nager abimi aza aki ya mwindo aike black atulinga aza américain français oui aza américain oui moi ça aza oui aza haïtien oh haïtien OK ça va haïtien tulinga bango haïtien siko tango akomi abandi lo balanga français na bandi ko rencontrer apena zo mono zole mwana na très intelligent mwana na très intelligent la kanisi mutu moko ya ko solisanga na ebi anglais te siko mwana nanga longwe na maya ye mbangu aya ko sunga ngai ngabino mafizonga na yo na solola mwana nanga kangi longi ya mwana mwasi wana a chaque fois so toke mwana mwasi akomi ko yibisa ngai na bijou na utika kolela na ba komi ko consolinga soki akende wana so abana na yo ya soki na yana bango wana na komi kolela nazolela te hi bazomona ka ngai zokita lokola robinet na maya miso yebi ka mokolela mwana mobali mwana mwasi nazo approcher nga ça va passer c'est toujours comme ça mon frère il faut être fort tout ça azo consoler nga quoi tango tozongi na ndako mutokola suka na bengi mwana mwasi wana na benga ikutu te na zai na numéro ya telefone tozolola na Facebook na bengi siko na appel ya Facebook na ipsi na minute mbile ezokita abikende bisika tosokola kawana nazo ya sikoyo kozwa yo nde mokolo na kenda libela après 6 mois tango na bimi wana nazongi suma sima mwasi na nga tango avize na komi décembre janvier ake na hôpital aza na zemi oya mwana suko robaki keno aza mpe ezaki ndenge wana te aninga kobeta pe lisolo wana te mena beta tango na komi 12 mois janvier mwana mwasi wana na deja azwi zemi ya mwana na ngai ya suka po mibale babota mwana kisasa oyo ya suka oyo lelo akokisi 8 ans je pense na procureur tout ça wana abandi kobenga ndeko kone wana ndeko ne yambaka te epesinga kanda obena deshi yo sombi ndako na Kinshasa oza mutu moko fixe te siko na ndeko ne wana azalaka hawa mikolo ndi azakona siko okobenga mutu akisombela ke ndako wana te oza confiance na mutu te okoma pesa ngaka na bino okomo tango na siliki ndeko banda koswana po to swana kana disto na deje to swana tala ngaba mkambona to swana katongo pokwa me tokoma na ba niveau te ya kokomana ngai yangani ya batu nakoma na place toswani tosisi koswana na biso abi amoni soki mbongo na nga ba cha support wana ora otobenga cha support eza automatique bakatanga avant mwana abima bazaki misatu avant oyo abima bazokatanga $1350 ndiko lananga deja $800 te $1350 mwana liboso abimi batikali mibale bakoma katanga 1000 eza automatique na 1000 wana leta ebisinga keno eza 1000 te eza 800 desa toto kata eza barriere mwasi na nga asala ba facture ya lokuta keno ona ebisaki ya deke afuti $18,000 po na degré à divorce ba ebisa biso to kabola 50-50 50% nde alobi ok ana sina tindi bana na place babombaka bana leke yo na sina futi $18,000 ebisi jaje abega zongisa nga 9,000 nga ebisi jaje apesa ba facture na deja koma ba facture ya ndenge ya lokuta écriture na ebisi jaje za ta lokuta tellement ba charge ba kondana nga par défaut na futa $9,000
pour rien ya faux na boya ko futa ba bebisa credit na ngai ndeko na yo na uti kozwa ndako ya kombo na ngande ya neo ba mikolo nyoso na zeko yebisa yo credit na ngai beba ona yebisa na deje okufuta obebisa credit po na bebisa credit na ngai na koma homeless na koma shege na zonge na dog baseka ngai bisu pe alobi okoma homeless te ko ya kofana lepa na ngai papa lutu ya pamba ya credit na États-Unis na zeko zote plus de 5 années passées na zwinda ndako na zo fanda awa na sinene kombo nanga ne ebongi na futi kutu te baze okata na ndenge na bango batinda bango na batinda nga na collection ne babenga kaso oboyi kofuta nyongo ya leta batindi na collection 9 millions na boyaki de bebisa credit na ngai ebisi na riche enjo okufuta omoni ndenge na zo lobistu kutia maloba na ndenge ya kindoki te babinga na tozaba bantu na zonga lisusu na place ya mwana ndeko na ngai aza na zemi na ngai ona ata parfait kokosa aza na zemi na ngai mutu muso zo kolisa nani akosipote mwana siko il fallait abimakize il fallait sacrifier ye il pas George wana aza mutu abachanso kiti makila na pesa makasi DNA l'État isali nona quelque pourcent ya beka nde mwana na bikaki mwana na siko ya iko uliso mwana mutu alobi na 5 ans bana baloba na badeza te vraiment mwana sikoyo alobi na retard atikali kaka na miso ya 5 avant kokisa 5 ans na epsi na deje tozwa mwana avant kokisa 5 ans basala opération ya miso tobi ozofinga mwana nobite aza na défaut ya miso na epsi makidi wana azeko kolisa yo ringo boma mwana aza na kati ya libungu ntango abimi na mokili na lobi azabo leo loba nazofinga mwana yo mutu lingobe ne un jour na kotia kama maloba mwana na koyebaka omoni ndenge otana na mission ekotika la libela mwana na ba contracile takaye ke mutu alinga boma ya za na kati ya libumu eza mama na ye ayebaki bi mama ndi ayeba kolozine ayebaki bi eze mize anga mutu muso azokolisa soit déjà parfait note nango na Kinshasa eza mabe a changer yo wana azokolisa kazemi wana na ba makidi wana ninge bebisa mwana papa soko moni na komi na ba niveau yo tension emati bon siko yebisa biso ba message oya banganga otina batu babenga na deje na Kisasa ona ba koboma epa nganga pona boye eza yo to ebi makambo wana te okay ndenge na zo solo na boye oyebi ko tanga anglais bien très bien okay tema na pede so na ko na place wana na tension mataka message wana to ko sona na deje 5 minutes après Eric Mubiriki azu yango atindeli ngai na epsinare yo zui message zo na Eric o Eric atindela ngai po sala nga pasi na pique crise na kufa so sino eza nini na tango na tindeli na deje message wana pona baba prouver ngai Eric pe azu yango atindenga lisusu na linga na etenga mawana be nya solo na deja epsanga bato prouver ngai eza nini zuwa na zuwa bijou ex ya Eric na deja ex na ngai bijou asala bango lokola moi passe na motema soit déjà ba photo ngana tosola taka des fois ba ilamba ndenge moko zuka nde bijou azo viser mobile na Eric amona bango bazo mona ba sali biso siko revenge yango nazotindelo siko awa tozosolola nazotindelo siko ba message oyo ya nani oya banganga wana ya Kinshasa yo yebi yango to yebi yango te na yebi yango tende konanga so comprendre te nazotindelo ko comprendre na botindelo nani naza leki ya mort na mona kasha mort e konso yo na deje to ko boma yo eza yo mdo tuna bato wana te ngai ngani ya batu to so comprendre te mutu azotindela ye mbanda na ye alia boro na ye ozo comprendre e komi ndenge nini po to bandaki nanu tipo koma pona ningaka tena banda liloko pona katikati tozo sola na deje na leo tanga kombo ya bijou nango bijou ango tanga kae on dirait bolia boro moko zo bima na mobali na ye
na ndenge ya blague tosolola na Nadej Nadej ayebisi ngai boye ntango tosolola ayebisi ngai daere kutu Bijou aza ndoki daere kutu Eric ayebisa ngai akimi Bijou mpona kindoki Bijou na Eric babota mwana akufa nde Bijou na Eric azokende kofunda Bijou epa Nadej ngai nayebisi na Bijou na ngai aza ndoki te soki bino bakomi kobima bolapa kombo ya Bijou akomi koloba mwana ya Bijou basekre ya ndako mwana ya Bijou aza na kindoki mobali ya Bijou ya kisasa aya poto te aya deja poto kala mobali ya Bijou ayebi makambo nyonso ayebi yango akoyeba ndenge ye nde mosusu wana ti bakotela Bijou na ndenge ya kindoki basala Bijou mabe po doki babwakela eloko moko boye po Eric akanga bisaka ekolo ndako akanga bisaka nde milita si akangi bisaka na yaki Eric akima ndako pa Bijou kombele fois bapesaka ya motema moto atika Bijou parce que ye nde azaki légitime nde abala Eric nde adetourna mwasi na ye bamizima bakota basala Eric eloko moko bakimisi Eric akei sikonde nayebisi mwasi na nga yo makambo ya ndako ya Bijou Eric akobanda kobetela ndenge seke bobimaka nde mbala moko Eric ozoyoka ateka tika kombo na ngai ngope nayebisi yo mpe tika kombo ya Bijou ozomona ndenge eza boye eza lokola ex ya Bijou nga ex ya Nadej sikoyo eza lokola tosala échange nga na Bijou Eric na Nadej est-ce que vous comprenez la place? Très bien. Siko nini eleki kibombanda Eric ayokeli nga zuwa ndenge nataka Bijou na akanisi na dobaka Bijou sikoyo ake kosala revanche ake kolinga na Nadej po babima soki babanda obima bakontinue soki message okomona bato bazali kobima batikaki nde abengi lisolo stupide abengi azokontinue koloba yaka osala nga sexe lisusu ndenge ozali kosala ngai nazotindela message nde eloko toswani ekomi na bareseau sociaux tosisi kosala na mama ya bana na ngai mbala moko Eric atindeli nga meme pas bonjour atindeli nga audio nani message oh là là eza message uti pa ya Nadej ba message wana ya ba mort banganga ezali mwasi ya George autotindela Nadej. Non, moi c'est à Georges, moi dossier moi c'est à Georges si là na stop pas quand même moi c'est à Georges soko meki ko boma Nadej ngapena ko boma Georges. Oye komi siko ndeze mobali ya Bijou nde Eric. Ozo pas dossier à Georges si là atika Nadej pe na mwana. Ici là déjà na sala eloko te. O nazo mona ndenge bazola na mwasi na ngai naza na ndako siko o Eric ekosala nga ni function ni froid ozo comprendre te OK donc mwasi ya Eric siko mutazo menacer Nadej na koloba naza na ba preuve parce que nazwaki ba copie wana na tindeli na ebisi pe Bijou aza mutu na ngai tala mobali na yo Eric azokende kotonga yo pa Nadej ke uzana ndoki ngana za ndoki OK siko est-ce que ndoki vraiment ndoki ami prononce kanazoya mutu aboma mutu si azana kalmi ngabe OK peut-être azosala na ipsi Nadej na utindela audio Nadej peut-être azosala mutema pasi ndenge yo sa oyebisaki Eric atindela message ndenge bolala na peut-être Bijou azosala bien mutema pasi banga est-ce que nganga lobaka babilo wane eta kibombanda nezo sala bango bo OK sigora makambo nyonso tu sikoyo lobi nini so na message akopesa Bijou pardon so na message akopesa Nadej na Eric oloba bango nini na nyonso oyo na sina lobi na bango nde basali vagance bakomi tina niveau to leka na media soki otali bien okobomba okopesa secrete moto ayebisaki yo me komona bozwaki Eric ngai bozwaki nga te famille na Nadej na mito baza na bareunion munene ya kosakana te bazoluka nani amemaki makambo epa na yo bazobenga Eric pourquoi tozobima na Nadej pourquoi ozwaki message oyo Nadej atindeli yo otindela abeka nde dossier mama likambo na ebisi mwasi na nga mama bana na nga na kokosala mabe te na kotindela ba audio
ebisaka na otindo audio original ata mokolo moko te oyo ya George na oyo ya Eric ya pe eleki yo yebi ba version nyonso na expliquer oyo ya George namonaki nga mboko en face na ere bazokende kolala mwasi nanga na oyo ya Eric atini nga message ya pamba ke na deja tindeli nga ya kolala ngai ya pe eleki siko entre George na Eric na nenga na boma vraiment. Donc makambo olobi nyonso oyo soki biso dans quelques jours tokomi na Utah na États-Unis okolobaka makambo oloba o bon nayebi te soki oza journaliste otolinga investigation ok ata lelo kutu ata okomi na États-Unis te tuna kaka 80% oyebi dossier ya Abega na Nadege bakoyebi so tika mwana mobali alinga kufa président ba Congolais ayebisanga nalingana kima États-Unis na zonga Kinshasa papa Abega est-ce que vous avez le numéro ya président ba Congolais à Utah Jupi na kopesa yo pesa biso ayebisanga ni Abega ko kima ezari vous avez le numéro ya pardon ça numéro ya Bijou numéro ya Bijou na kopesa te bana blazo kwa bana na kopesa te OK likamute to reçoit numéro ya biso mo to reçoit ngo OK numéro ya président ba Congolais ye mutu azwa ngai ayebi nani azokende Congo to zoki numéro na yo ndeto reçoit pe ya Bijou abape OK bapeta bino kaka bapeta numéro ya président akoma ex kombo na GP ye mutu ebisanga Abega kokima eza solution te omoni na mboka oyo na Amerika Abega okotambola bakari ya danger na benga ke prophète ayisa kokima eza to na ninga na kima loi ya Utah soki za na nyongo ya plus ya $10,000 ba shazaka ngai ya ba chasa bote kutu te ba dekere ya lokuta na bimate ba ibsenga zonga kuna ya to tabna se me mili bino client ninga kima liso je te dis JP avant n'est pas bijou saki na nga ba bilamba ya ba kroko oyo ba sapato ezofana na coffre ya JP président ba Congolais. OK, merci beaucoup papa Abega et Kaspa au Pexibiso. Merci beaucoup en tout cas. Mais to kozongela o lisusu. Tinda so après vous mususu wana. Na makambo ebele na iso ezaka premier épisode poso na olimbisanga soki nani omoni ata mongongo na ngai changer so na komi na place wana nani na kwa tiema na pe makasi c'est ça qui est important pour la biso to ba vérité et puis esili ko dute to kozongela o lisusu donc pour na le o biso koki meto yebita na tie Eric na preuve na tie bango a défi babaya ngape na koya ya turu tunga moko soki ba meki kozongisa kaka droit de réponse sona ona na lobi na yo bokatanga musapi ya suka na koya na ba presse. OK, merci beaucoup papa Abega. Merci mon frère. Na lobaka batu nyonso ba episa na loba te mabite na naza hypocrite bite naza kambelembele na koloba kambelembele mutota maniema oui na yango na lobi ba yoka. Okay. Voilà. Naza na commentaire à kosala te. Bolandaki kuna lisolo ya Nadege boyoki mobali na ye Abega a expliqué nyonso tout. Nani aza na raison? Tala kuntseki, tala kumamba. Tikela biso commentaire wana. Esilite. Oza ki troisième partie n'est-ce pas? Parce que ça sendango na déjà moulai. Mbala wana Bijou koleka. Ce qui Bijou silisi. Rolanda George, Mbuta George, ce qui change à Kimi Biso, to kozwa mwasi ya George wana pour la vérité ebima. Ne to bandi yango, to ke no kana sika, na sutina suka non stop. Nana ozana raison, nana ozana tort. Oye ba yango awa to ka pona ko bebisa comportement batute, pona ko bebisa réputation ya batute pardon, ko nuire batute pona ko sunga kaka. Esika ndeko koyaki yo okoyate. Nani akolonga? Tala kunseki, tala kumamba. Tosuki awa. Sharp sharp. Echara.
nga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo